Mpona makambo ya ndi, je pense que napezaka ba parole nanga chaque fois nga nafingaka mibali na internet ete napezaka ngo mobali soki nakotaki na relation esimba te nafingaka mibali na internet ete mibali ya relation mobali nyonso nga naleka na relation natikala jamais adenigre nga afinga nga na koya nanga te mpona andi toza na ye papa ya bana ye moko afungolaki live aye koloba bilobela kasi nga mbele na ye te pe na koya nanga te bato bobandaki kozela dano no pe akoya ko répondre avec beaucoup de respect pona andi te ata pona mama ya andi po ya bana nanga nakoya ko répondre te après na limbisi à vrai aza papa ya bana na limbisi c'est comme ça merci c'est merci Oyoki elenge ya Congo tapelema mpona makambo ya ndi je pense que napezaka ba parole nanga chaque fois nga nafingaka mibali na internet ete napezaka ngo mobali soki nakotaki na relation esimba te nafingaka mibali na internet ete mibali ya relation mobali nyonso nga naleka na relation natikala jamais adenigre nga afinga nga na koya nanga te mpona andi toza na ye papa ya bana ye moko afungolaki live aye koloba bilobela kasi nga mbele na ye te pe na koya nanga te bato bobandaki kozela dano no pe akoya ko répondre avec beaucoup de respect mpona andi te ata pona mama ya andi po ya bana nanga nakoya ko répondre te après na limbisi à vrai aza papa ya bana na limbisi c'est comme ça merci c'est merci maman dans nos mutakaliser la famille dans nos mutakaliser la famille dans nos mutakaliser amoyona ma vidéo ya dans nos mutakaliser on est tout bar de recherche andika dans nos mutakaliser dans nos mutakaliser la famille dans nos mutakaliser on a ça engagé te na compte nanga beaucoup taka mosi c'est bolobi beaucoup taka dano non oui nanzimi dano non soki yoka nga soni tenga pe na koyoki soni te c'est beaucoup taka dano non c'est que soki na lobi ke dano non za mosi nanga et après to sali netine et puis dano non la pose la musika wallahi soki dano non za la ba Londres awa mais to sito sala déjà mariage mais azaka munga penza ngana signer no bila bali dano aza musika nga toza na bana na 80 moi je m'en fous bongo bana na 80 ngana umema bango na mutu nanga oh bana ngo baza na poto mutu aza na vie na ye mutu aza na document na ye ah meta musu bana na ndeba bakosunga nga lobi siko wana boya bango pwani papa Adams azaki mobali ya mama Leonie nde mama ya mama Olive mutu akundamba papa Adams bakundie na honneur eza mama Olive papa Adams akufa na Belgique yawa baye batumbie na Belgique bazi ba poussière wana bakie nango Kishasa Goma baki okunde na Kiroti kuna azaki belge mundele ayebisa mamoli yawe papa na peso kadoni ya lobi les jours ngala kokufa ta soki na kufa le wapi mwana nanga nazab na besoin ya corps nanga il faut ezonga na Kiroti okomi na ville ya Goma ki kuna onziro zoki nde masisi Kiroti basala kangoti ba premier ministre bayaka Matata Ponyo à l'époque mutozaki premier ministre azaki na Belgique est-ce que papa Adam azaki papa biologique ya maman Olive azaki papa na été azaki mobali ya maman na bango et bon on a la boya bana ya moi nga pona c'est qui baso respecter nga pe na respecter bango c'est fini nga na zotalaka bolingo nga na zo pesa maman na bango ce qui considération eza et pas maman na bango tala omoni biso mibali nyonso ato kutana mobali aza 5 mètres à côté na mobali aza donc le azazo to le za munene boye lokola soki studio maman devant moi si to fuka makaka donc mobali moi si aza capable ya kopekisa mobali na ye noko nyoso otika soki alingi moi si na ye il faut ozala na mobali aza fan na yo kifana kwiti yo yango etekisa nga lopango kifana kwiti yo yango etekisa nga mutuka kifana kwiti yo yango ekomisa nga bululi ongana lingaki mwasi ya pena koma ki fan na ye ongana monaka star nanga ya numéro 1 il faut azala mwasi nanga ozala madoza na dote na kusanzo na yokaka na okumisa yo na kokosa mokiliki mwasi nanga azala madoza azala maboy ngana za ngai il faut azala fan ya mwasi nanga mwasi kozala fan nanga te
Ce que vous fan nanga opesa nga mutu makasi otinda nga ki kulika basi misusu tala il faut bozala na amour moko boye ce qui ba relation ce que vous avez kati ya relation zala na relation oyo eza pasi pour moi c'est ya ko yebisa mo ke ngala moni na koki yote mutu na mutu na sala vie na ye da non matière wana oyo zo luka babimisa mutakala nao o message na yo ka yo mutu na lobeli matière ozo luka kengana bimisa mutu na ebite on dit toi kana bazoba na internet te toi pe na ba bipolaire live wana je crois ils ont enregistré na TikTok nanga na komeka ko chango na YouTube na ochango na YouTube ngana koloba nanga makambo note ngana zoloba nanga makambo ya Saratola omoni soko bungelinga pekisa Saratola danono pardon na koya na registrement $500 osenga kinga na privé na non oza danono salaka ba live danono s'il te plaît o salaka ba live fongola live kende ko finga Saratola na live na yo na bo matilanga mutu te akita penza nga mutu na lobi akita matilanga mutu te danono salaka barando ya minene danono aux influenceuses penza oza na compte ya muna osalaka live siko yoko ya ko régler na Saratola na live nanga bakali aza na live kuna kende outi omata na live ya bakali pourquoi lobi makambo olingaki oloba il faut ya koloba ngo na bo nanga na bo na boyi nanga na Saratola na Karine Mokonzi baza ba grande sœur nanga toza ba congolais to bomisa batute to luka kimia nazala mutu na kofinga te pourtant nga nazalaki na besoin ya bato baya ko soutenir nga Saratola telemaki Karine Mokonzi ya telemaki et yo pe aussi danono et d'ailleurs soki natali bien po yo oya ko soutenir nga ezalaki intervention la ba wana salaki boye na téléphone tozalaki na conférence osilika ki makasi ba forcer ki yo ya ko forcer non on tiko bloquer na WhatsApp et il faut na bloquer le sous na TikTok ngana linga ba hypocrite te d'accord na linga te oza proche nanga ko leka ba tutu na lobi yango ya devant mo kilimo mana zo bloquer yo et puis na bo non yo po ya ko soutenir nga la ba wana muta forcer ki yo ya ko forcer oyo soutenir nga siko soki oza na ba problème mususu oyo ko régler na Saratola musika ngana na boy ngana zaka na problème na mutu moko c'est Kimbodila tant que ngana za vivant azwa pété na vie na mobimba d'accord et puis Kimbodila ndenge oza wana soki yo zo kanisa ke ngai andi un jour okoya komela champagne oyo gardaka ke ngana koya ko finga la baronne champagne wana nga déjà na sina yebisa ki on lobi ke ka Basile mutokomela ngo na li ngate ka Basile mutokomela ngo o nyoso bino bozozela akofinga bango akofinga na mutu na ofinga te Saratola grande sœur nanga Karine Mokonzi grande sœur nanga et loko zo le lisanga eza na moni kaka deux personnes nga la lingaka bazo swana séparation moko boye to yebi raison te et loko nga zo le laka yango wana à part loko wana na loko msute na loko mtuza fungola live côté na yo ma pipo na yebi yote tolia te tokutana te na yebi pete ceux que vous allez chinois ceux que vous chinois te na yebi te ma pipo jour nini non mutakala téléchargement na kofi mais mutakala kitoko te non ya la lali lobby non ego bega la privé oseka ba pardon la Chine yebi ya la lali mama bega la tele na lali nanga bandeko nga la pebi la vaille la kimia la le kono badi la famille bakambo eza non
bino bosaeli kopala bolinga bo balukela na Chine sikoli kokima la famille bana era suki la communication te ngala suki nga awa lobi mukolo nga lobi ka lobi bukolo lobi mukolo ewo kei tokomi 23h46 bon nga pe nazongi non na ba appel nazongi non na ba appel tala mam na lo bana okosa te ba chinois ba benga dano lo sikwa soki pa appel conférence Kiswahili kezongi non bien yana batu su ba piège à barote bino botindi dano la que ko piège place ba piège na te ba piège la semaine mais internet est comme kitoko ya mikolezo ya ba matière eza bon la famille na tiki bino na zongi na appel boko so pe bobo de simbite bobo na ba life busu se ko pela ka le futu po na relation te nazolinga nanu après na kokota na relation le lote parce que moi je suis pika naza mutu na pona kama kasi na kokota na relation le lote parce que nalongola alliance nga moko nde na milatisa ya ezata mobali te ndalatisa ngeza or na misombela nazolinga naloba nazolinga na penisa nanu ba poto eza na ambulance na Congo bozaka na ambulance ou bien la police nabikisa nanu ba poto naza nango na motema dans aboyo pourquoi esimbaki nango te mwana mama relation esimbaki nango te on ne force pas la nature relation esimbaki nango te mutu sali vi na ye mais koloba bitumba nde na boyi ezalaki relation nani nga nazalaka bongo te nakotanga kombo ya ex nanga te nzoka boyeba naza vraiment nakozala marchandise vendue dans 6 mois. Je vais être une marchandise vendue na comité qui s'en a koya ko naza femme seule mais lelo naza femme seule mais naza na uluka na mibalité na olinga oboye parce que ofinga nga na finga ka mibalité je suis très naza ka muto naza ka mauvaise na linga ka vraiment et singa kinango kaka te na ebita réseau to boyani te zanini ya réseau ezanini na yoka ki azotonga nga batindela kinga enregistrement na ngazotonga la famille c'est ridicule non ezaka ke simba kinango te mutu apasoli nzela na ye mutu apasoli chemin na ye totikela nzambe omoni nga nazaka très bien parce que nafingaka nanga mibali te natia kabelo natika na suki parce que natia kabelo na mutu nakoki kotia kabelo simbi kitoko natia suki natika kabelo itekala boye ok nga soki relation esimbi te yaya naza nanga masi kitoko natrasaka nanga kaka chemin nanga na malembe na tracé chemin mais mutu asala vie na ye makambo ya kofingana makambo ya komankana moi je ne ferai pas ça eza vie privée nazwa vie nanga privé naya nanga na internet te kaka ndenge mutu akala nanga manike nakorépondre parce que nalingi nabima na rando namoni olobi na video moko ti danono mutu akala ene eza na internet yango ezalaka te naza mama ya bana ata soki kozala nalati kaleso mayo debe nalati kaleso sava kasi yanga mutakala na te wana okosi na pe mutakala nanga mukole kobima na koya ko défendre yango na kolobeza yanga parce que eza ya bien mobali nyonso oza na mutakala nanga bimisa parce que okotisa nga na marchandise na commerce
Mais ce qui n'a besoin exemple on a yaki bato ba soutenir nga boza ba maman nga boza famille nga. Ce qui n'a mona que déjà guerre ngo esili. Donc akanga nga ka TikTok nga na kiri mais na utika na binote. Tant que le na zala kananga awa eza place nga moko na ponaki. Danono muto ayebi histoire ya Danono na donc ngai yanzi Danono mami na mboka nde ba yebi ke nga na Danono toza na relation amoureuse. On a zolo beza teki obèse ou bien te. Toza peza na relation. Alors relation na biso za na ba problème nyonso. Mutu kutu to pesa ka ba rapport. Mutu asambisa ka biso mboka. Botuna ya za témoin. Danono nga na toza ki na ba problème na biso na privé. Na bloka Danono avant na sala live nanga. Na ye na live nanga Danono amati akutinga na za na bakanda nanga na kitisi Danono. Donc ndé na kitisi Danono. Donc na vie privée nanga il faut na memango ka na réseaux sociaux ndé na kitisi Danono na za très très bien. Na Danono za mwasi na mobali. Ba bengo peut très très. Ezawa. Na uti komona nka sikoyo c'est là. Ezawa. Na uti ko kanga nka sikoyo. Parce que moi ezali na privé. Yo patron, on a dit na privé lobby le 25 juin 2006. Oui, dans le matin, mais on a pour la bengo $500 en enregistrement ko banga. Ah ouais, toi c'est la tolo comme moment. Parce que yo finga kanga ngana tilela kayo ofinga kanga mubola mwana na bota kabana ba makaka. Kiti. Tango yake ko senga nga $500 na tiende na nyao. Nazalaki nga moko te parce que registre kana tozaki 3 personnes. Oyaki ko lelela nga na privé naza na pasi Danono pesa nga $500 na privé. Na pena lingaki na tinde lo mbongo lelo parce que naza chinoise na ko peso te. Imbécile. Yo kanzika naza sans esprit. Naza sa kaka ndengo zo kitisa batu kuna na live ya andi. Oyebita ata na ba photo na ngape fula ye. Na lingi na lo babu ngai na koyela ona ko bunge sara. Ofinga nga ya lelo komi ko kumisa jigoro shungu papa ya mwana na nga. Makila na nga mobali na nga. To salinde ini kuna. Jigoro shungu zo kumisa jigoro shungu mo grand frère propre nde papa ya mwana na nga mobali na nga. To salinde ini kuna. Nde mobali na nga na tia ka relation na nga na internet ete melelo na tia mobali na nga. Mapate pasuka. Mobali na nga papa ya mwana na nga nde papa ya mwana na nga. Siko nga na lobi omoni kaka ndenge lokoso yo kotaka na business class. Seka kinga $500 na privé na kwena enregistrement. Soko fungoli live nga pe na fungoli. Oti video nga pe na ti. Tokene nango kitoko. Merci na chité la chaîne. Merci Danono. Avec toi nous avons confiance. Non. Là, Andy, le commissaire niveau a bloqué. Maman Joël Noël, nous allons comprendre le souci Nabino. Mais à un moment donné, il faut regarder la vérité en face. Le problème de notre frère Andy, il est trop versatile. Trop versatile. Parce que ça dit que maman Maman Norvège, maman, je sais que tu es, tout ce que tu dis là, on a totalement la raison. Mais le problème, c'est que tu peux passer. Botika muto amibimisa ye moko. Omonita bozo aider muto amibimisa te. Asala ngo de sa propre volonté. Alors, yango na mame Laurence, Danono toza na relation. Eza ke vie privée na nga nyonso na kobanda koya nango awa na ko deta solo na ba TikTok te. Soki Danono akosaka batu na e bien. Soki akosaka batu na e bien. Andy, ezanga mutu na banda oloba. Au fait, il y a liboso déjà. Je tiens à m'excuser Andy parce que Nazala qui vraiment monté par rapport à Oyoki elenge ya Congo.